On va savoir qu'est-ce qui se passe au monde. Dans le monde, il est musical. Le monde, il est musicien. Dès que je suis esclave, moi, ça, c'est mon côté. En tout cas, Papi Kakol, tu es convoqué dans le paradis à Bastar. Mais dernièrement, on a dit les manzaka, qui est Yobimano dit les manzaka. Si bon, malembi, toujours qu'il y a malembi. Mais on va tapoter l'enga live, on a ticoté, on a allez, ticoté tapoter, mettez-moi les cadeaux, top débloquer page, tout le monde a voice. En tout cas, ça passe. Et ça passe, peu mawa. Mais ben là, Congolais très impoli. Voilà, on a émission une semaine, il y a un bel Congolais très impoli. Na mona ben poli, mais ben poli, ba mibala ba Congolais. En tout cas, comment dépasser la limite. Mais tout est dans la yombo. Ne tu content, ne tu papi kakol le longo la boa et le longi ma be. Linda qui peut se na bana kitoko bana ba jusqu'au po. So ki linda sala ki mwindo. Le longi papi kakol na se le longo la glacière mi mara ba mbote zo utaki sa saison ya ba glacière wana ndenge koma papi kakol le longo lituka. Ma lituka sur sala mi kate trop. Ya to tapoter live. Papi Kakol peut soumis balle papi Kakol. Ba bongi sur moi pour ce parole mi kezo na kata ni ba yongungi o kebe imbécile tel longi ma be mwindo ka papi Kakol. Ako lekanga awa kasi ba race ba papi Kakol ba mo ba ngungi. Mona nga ngungi mo ya mwindo longi mo musane ka soka bato. Ba Kakol, ya to tapoter live s'il vous plaît. To tapoter live. C'est ngungi mo zo traîner awa na kange boye. Na ko nika ya kanga awa na ko nika ngungi na se longi wa papi Kakol. O swanga yi vilain type. Très impoli, vilain type. Yama, les chefs des maisons mères bourriki. Chef de maison mère bourriki, moko boy. Vorien, tonneau vide. Bourriki, non, on a monaté. Yo zela mam na sala o lelo lapa. Moni ona usmena na na kitia. Yo ko tisinga live 20h, 21h. Ona sala o lelo lapa zela non. Peuple congolais sans kapuna. Yo kasi ba babanga kayo. Babanga ilongi ale zalo kwa makako lo mukomboso. Mususu yo ba descendre mi komboso. Bino boze bena ba internet. Ba descendre mi komboso. Bino ba papi kakolite. Ilongi mabelo kwa mbala batokisi mbala ya boa. Okolionga foza na nzala. Bibalo kwa ba papi kakoli basi lo ba linda. Azu mwasi moko ya pembe na fama papi kakoli na ba yana ya basi. Na mama bota papi kakoli ilongi mabe mwindo imbécile nyama. Mwana likaku. Papi kakoli mwana mukomboso nyama mwana boa. Yo zela mama no salo le zela non. Nazo zela sanke koka kuna imbécile nyama. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre maudit. Yo ba kisi ngo so bokenda ko soka po bebi sabino mitubu eza mawato. O ko lia ba ta famille na ote. Ozo ko kande linda ozo ko lia ete. Ozo ko ba senga gonde linda te na kati monde des ténèbres. Ba ko senga onde linda ko kipete. Linda yango po yebisa biso. Po bino ba danser pe makambo beli. Yebisa biso yango tubela. Benga déjà ba ko tubela mama paradis moni soko kangaki mwana kisi moko muke ata pe kutu kisi mo kisa bolingo peza la kati bela mso ko momo neti nya una ndako o momo ne nyama na yo wana kimi ni Serge ngana mo chabo dio abana nyoso kunya bota pote monsieur yo tiko traîner nga comme toi ça nga film dans la magazo ça nga vigile yako na besoin de vigile te fona fenêtre bi mara de koleka papi kakol mutako chawa elongi mabelo ko makako na jardin bandi zemi fona nga nene kono abi ba mso ko papi kakol bozo kanga bi bandeko kana nga volume ko na so travailler parce la volume moi je travaille. Il y a tout tapoter live s'il vous plaît. Vous avez besoin de tapotage na bino. Sécuriser live. Vous sécuriser live. Il faut abandonner la brutal pour bateau ça va le ko ba makako na jardin. Ba ça trop brutal. Moment na papi kakol nenga ça trop brutal au drum. Ko excès ko beta drum trop. Ma to yo ka susute. Donc brutal na drum, brutal na nzota linda. Donc brutal partout quoi. Criminel, démon, ndoki. Dans le lobby le peuple congolais tout tapoter live ça quand la bande addition. Ko ça quand addition. Pour addition ba bordi fois yamba ngo sika sali. Il va le roi ba papi kakol. Nini misu benini bedroom ko sala pa ko sala kata maison mère yo makakuti na vrai boule linde pas ko tomba mourete na vrai boule vraiment yo papi kakol au boni boyo comme monsieur qu'est-ce qui se passe il y a tout tapoter live kuna tout tapoter live ça ko na to ko kusakuna boko ba voice ya somo mususu ya tozaka période yoza bambula ba audio boyo ka mobali ndenga zo na mwana na lobby comme ça bana na ba traumatiser na ba niveau oyo papi kakoli en tout cas ça bourriki en tout cas na ndimeke ko beta drum ko yeba ba tous les nzembu ya kati ya maison mère ya ko mema batu na danse ezaka ko za maile na cerveauté donc yo ma yele no saka na ba drum ma yele no saka ba danseuse liboso drum ko beta ba musicien ba ko bina mais ma yele ba moto be kakola sana maile ba moto betin donc inspiration nyonso ya maile e ya na maboko na kati ya cerveau ini bourriki di jamais vu ini bourriki. Moi, je ne sais pas comment finir moi si moi soit botelio et bon na lobi et bon to finir moi si ali kango mais moi soit botelio bana peuple congolais et quoi ça problème ni ngo o makambo na zo yoka na tela no modio mo ya somo boka bon na kindoki ya papi kakol ba kisi on se ko bozo zwa po sala rabino boye en tout cas ça ma wa mingi Les hommes ont mis artistes et musiciens. Ils ont reçu un petit orchestre, vie sugeli ozangi na seke ko kundayo, bozangi na moto ya ko tadra na ate en tout cas na mona bikolo ba congolais oyo.
Oli kama munene bandeko. Na mwana zo benga mama zo yebisa mama awa kozonga te. Mozela boyo kama matoi na bino moko. Soko zongi awa kokufa. Mais papi kakoli, kede ba tout na presse te. Poso mitane longi na va sans vraiment parolo miki. Ah papi kakoli boni ko. Comment ko komisa mbana papi kakoli fait pas na mapoto. Ero za na fleuri déjà. Ero kede déjà fleurir moroji. Et ce kota qui kona pour les police azo ya teleka kaya linda ndenge zoya o koti flori monji mwana ya mbua papi kakole kizengi bakasa babenga ge yama ya mayele nzoka mayele nyose kendala maboko ateka maboko na pa yanganga pa beta ka drumu batu babina ka cerveau exacte cerveau toboka cerveau vide en tout cas balinde nzambe balinde bazubo occasion opesa papi kakole bana kitoko mais papi kakole yo na vrai boule soko botaki na mwaso za mwindo mais bana banga bazolongi na oti iyolela papa e bilongi na bango ya famille papi kakole vilain type ngo bota bana bilongi mabe soko bota bana ilongi kitoko kasi pona bote pe ya linda te makila ya linda te ngulu ya papi kakoli mwana ra moyo buriki bata bongo wera soko zotika bona bokeste te to benga ngokeste bakuluna o to benga ngokeste nini o eza susu maison mère te o e comme orchestre ya bakuluna parce que comment chef d'orchestre ko soko a to koloba ba vérité na lobi ya mwana pardon s'il te plaît kende kuna s'il te plaît nana besoin ça la concentrer mwana Travis. Bientôt on allait. L'école ce soir. Best moi la volume. Na lobby boy. Bande ko kuna ta partage kitoko ezokende. Allez bo sécuriser biso live. Papi kakol. Ko boyo na ndenge ya bien. Ko bota na mwasi oyo ya mwindu. Papi kakol tala mitala rabia par Mickey. Le lobo moi comment favori mandefu bakati buriki. Mwana ya mboa. Pepe comme boko ko ba voice. Sergine, boka nga porte parce que ba voice est somme kanga matoi parce que j'arrive pas à comprendre mutu mo asala dans l'orchestre ya Werenson. Le roi de la forêt. En tout cas, papa, Werenson n'a pas désolé mingi. N'a pas comme orchestre n'a biso liboso parce qu'il travaille chez toi, papa. À ta chef d'orchestre. Oh ya munene ya man sanzate estimate. Chef d'orchestre ya kuluna. Papi kaka loza kuluna, kulunaire, bandi, balado. Papi kaka balado. Okenda classe te buriki. Ozo mona makpatonga na double bango. Biso so tozana bandi moko na papi kakoli menga na sa buriki mo élevé. Po niveau ya mobile rola papi kakoli. Ko fona na mobile rola yonga na butu. Nsonga na salanga linda, no salanga na olisala linda bongo. Na boteli oba na 5. Papa, esi na zikise longi na okala. Ozonga na mode ba makapu. Donc en bon l'huile ya mafuta mbila na butu, na kiona na makala, na sente na zo boko na pondo madesu. Mafuta mbila vraiment na l'huile, na telika ba sikata linda. Na ebite esprit on mo zanga na ba podium. L'esprit yango kaka na ba podium ozobina ebele mokileza na selinda mondele ozobina ozokata maskino vraiment ya ezaka l'esprit ya ba podium po papi kakoli azo mériter mobali moko bandaka lobenga ngate poani Linda tu m'as pas appelé pourquoi banda kalawana lenga na ko sala émission na ko bake papi kakoli bimano dile manzaka yo ko sala couverture obanga ki makofi bana ko 4000 etikala okomi koko te ba 6 minutes nyonso na munoko yabo tapoter live papi kakoli tout fino imbécile bando tinda batu ba awa na kozalo vulgaire obandi ko tinda batu ba ya osalina ba o déclarer live bandi ko tapoter live nezo bege na lata manette na moni funa lata manette pona bete ba bordi bien Serge ni pesa manette na pona ko mine passe na torche chéri manette mo zana pesa manette mo zana so ya ba cowboy so ya modèle ni cha bo limbisa peuple congolais na misu minda na écran biso to batu mo mayele le 4 tonnes na butu mayele ya na misu mais otanga bwezate ya miso yaka ya tala manette kuno zomona te tata ndo boko mona manette mweza yangwana pepe kama soke simbe ngate bobina longa pona miso ya projecteur ya minde lengi makasi ya kama oni nko nakufa ozi anona meka e simbe ngabe simbe ngate soke simbe ngate bolobi non tala pona manette ya fona zala bepo minde zo pesa makasi ya miso miso ya miso comme trop TikTok ya mobalo to linga na TikTok ya demo ya kama olia biso ba miso ya miso koma e simbe te bozabe na pose longa simba te bono boko mamna zo bimsa asa bana pose la visage na si je suis belle ou je suis pas belle na lobi boy papi kakolo za convoquer yaka na batu nso maison ya boyana Sergine côté aux autres téléphone yeko no tchabwe vous attendez vraiment démerder l'émission merci ya na tchaba voice yaka pesa na téléphone c'est dingue kasi na déjà introduction na banda introduction expliquer les peuples de nous comment nous les peuples de votre de tantôt ce sont des bourriques tu mets que une fois une fois c'est tout une fois bébé na yebi bino bo vivre na téléphone bana poto moninga de émission ndenge komi OK ba pour la lunette ça fait 18 ans au moins oui il faut qu'on dise la vérité pas facile la vérité c'est sur la table on cache pas la vérité to bana non bete ya ndenge za watu sana problème makasi bodio zo frité ya somo ono boyo kité ya somo ya kende zo zongi o BBC papi kakolo ngala camarade na ote ngala maman paradis les tata de wesh
Je m'appelle le tata de Wesh Mokambi Weko Mapata. Tu joues pas avec moi, je suis pas ta pote. Je suis pas ta pote. Là, on s'en orchestre, ouais, Rassonia, papa Nanga. Papi Kakolo, chef d'orchestre. Exemple, ni yozo pesa. Une bourrique comme toi. Na même te bosala ngo pende ko chama chef d'orchestre ko la papi Kakolo. Ça ko monta bina forêt. Bosala ngo ndeni ba descendre ba makako oyo. Ba makako ba bimi siko ba photocopie po to ko mabatu. Kasi ba papi Kakolo. Yoko mi yoka nan yaka. Est-ce que peuple congolais mobali eh, il s'est dans son comprendre Linda. Yaya, ok, là aussi, Baptiste, mon pour papi Kakoli. Alors, comment on y a un andaku pour te comprendre Yaya. Faut y bisanga. Pour eux, ça qui ndoke, ça c'est normalité. Mouta poti le bana 5. Si vous avez Linda, non, yo fingi binzoto, na yebozo yo kongo binomoko. O fingi nzoto asem, nyama. Tout fait papi Kakoli, nzoto Linda yo fingi, maman non pas abongote. Papi Kakoli, balek no basi pe bazana nzoto no fingi Linda. Bazana ngote. Ya lek no moi c'est kweya. Papi Kakoli. Ya lek no moi c'est zona ciment et beba. Papi Kakoli, là on loba na Linda ke niama balala ka yo soke pa mwana obi Linda balala ke pa mwana na yo mwana no oyo za mwana Linda te oza imbécile ke tie zoba na mwana oyo boto so bangela ye pona Linda lo yo yeba ki Linda zaki kasi ndumba tokota na jeune na yo Linda ndumba na maison mère nyoso balala ye avant ba musicien balala ye banda na likolote yo olina beta ba bordir on a la vérité je descends légitime des femmes na lobi on bien peuple congolais je descends légitime des femmes quand yo ya bo tapoter live papi Kakala tindi bangungia ouais to tshana ba voice bandeko to tshaba voice bo yoka po le bendre ketie yo na ko populo sima yo because yo minga na plan ngati o ezande plan nga légitime contre les femmes na lobi mo bien Serge légitime OK bandeko ba voice na so tshama mwana papi Kakala mwana Linda azo kebisa mama na ye mama soko ya papa ko boma yo boyoka ba voice pour na sana kanda OK Serge ni iPhone no ba tshaka sondeni. Il y avait déjà le son. Tes soins dans ma casse, il n'y avait pas les soins. Il y a tika quoi ya. Voilà, c'est bon. Donc c'est là nasima. Peuple congolais boka mwana papi Kakoli zole la mama zonga ndaku te toleka. Bino. Tola. Na yoka mutu te na otaba voice. Silence en aspoli. Mama alo asokanyo moye ananda kubukubunda utwadira waniza mukie bukubunda oboma na rubie soko ye vanda no ataki banda akana bahane ase bozo yoka peuple congolais so bozo yoka boloba wina zong sodio awa mwana zoloba mama yate bosoka ye na ndako papa ko boma ya fanda ata libanda ata na boyoka nano so bozo yoka pa oui tozongi si voice toke Mama alo asokanyo moye ananda kubukubunda utwadira waniza mukie bukubunda oboma na rubie soko ye vanda no ataki banda akana bahane zara pembeni atakuna anda atakuna uzekima mukie comme ça soit là n'arrive bien signaler maman parce que si tu viens ici tozongi sodio pona suka maman tozongi sa mwana zoloba na mama vanda na yo kaka kuna na bango wane zaka na coin papa lobi soko zongi na ndako mbalo ya koboma yo oyo biso to mona kiza mukie lelo zande suka na yo vanda na okaka kuna soki papa lali na kwa ko benga yo wana mwana ya Linda zo signaler mama to zongi saboto kota na mususu Mama asokanyo moye ananda kubukubunda utwadira waniza mukie bukubunda oboma na rubie soko ye vanda no ataki banda akana bahane zara pembeni atakuna anda atakuna uzekima mukie comme ça soit là n'arrive bien signaler maman parce que si tu viens ici bon tokota deuxième audio awa siko yemoko yama machine elongo la exécuteur et poli na kata ya micron awa siko yemoko yama so pesa message so finga Linda bo funa matoi bien boyoka buriki olala na meshaki ya mwana meshaka ni akozongisa revanche olala na eti awa papi Kakoli so bana Linda lala na meshaki wana anga kozongisa revanche meshaki na za mwana ya papi Kakoli ya mama mususu peuple congolais alobi yango meshaki anga kozongisa revanche siko meshaki kozongisa revanche pa ya Shilo ou bien alala yendenge nini Linda saka na kwiti oyo mwana na yo akokende kolala wana lukuta ba mibali bokote na bato toleka toke ya mazonga boy olala na meshaki ya mwana meshaka ni akozongisa revanche olala na eti OK toke na deuxième ou troisième on est comment
Yamwana eloko la. Awa siko na troisième voice ya liboso boyoki mwana lobi na mama kozonga wate soki chaque audio faisait une explication ya liboso mama mwana ya linda oya boti na kakol azo yebisa mama na ye mama kozonga wate soko zonga lobi o to mona kaneza muki ya lelo zande suka soko zonga koboma yo vana na ba wana zaka na coin soki papa lali comme ça na ko signaler yo audio ya mibale lobi be Serge ni opesa code to ya misato ya mibale lobi boy meshaki wana za mwana ya papi kakoli buriki mwana na botana mwasi mususu alobi linda lala de meshaki yango meshaki azaka na kanda sala revanche siko tozo yeba te linda akangaki meshaki na makasi ubeza lokutaka ya bino mibali bokosela basi makambo mobali ya buriki Serge yanga na kodi toke na 3e yaka toke na 3e tshela kodi wana yeyo telefone yeyo meshaki mwana na yemoko buriki soko yebi mwana no lala na mwasi na foti ya mwasi be foti ya mwana. Kasi to pose une question, tena ngona mtu kalso liboso buriki papi kakod. Buriki. Toke, pesa. Awa sikoyo 4e audio atozana ta 3e audio. Oyo papi kakod azo finga se ya mamo ya bota ye moko mta bota ye mwasi mta bota ye defa te. To leka. Osomona ndelo one koma. Ya mwana eloko la na mibale bele eloko beba eza sota ku ata mukete. Eloko ne beba eza to kitoko ata mukete. Nikola ko la na mibale. Bon, zelana papa malembe. Eloko ne beba bozolanda, boslimbi sanga pona ba mo. Papi kakolo so bana linda, nzoto na biso ba seba mama se beba likolo kolana na mibali ebele. Eloko te, kolana na mibali yo yeba nzoto ne beba lana ba mission sa maison, o tsaka na ndaku ndeni. Wane we yasima. To bandelango. Oyo kakolo chef d'orchestre maison mère. Eloko ne koma. To zongi sabi, zo mona eloko ne koma, to zongi sa. Prêt inde. So mona eloko ne koma. Yamwana eloko la na mibale bele eloko beba eza sota ku ata mukete eloko ne beba eza to kitoko ata mukete nikola ko la na mibale zengi pena ya mwasi ki zengi ni na sa baby se logo na ele yone zoba o eba ndelo o baby se yango awa papi kakala zoloba biso se ba mama zo finga linda eloko ya linda ebeba elala na mibale bele bon yo yeba ke eloko ya linda ebebe elala na mibale bele bon o comme que niveau ya mariage ndenge nini o chai na ndako yo yeba ke ya lala ki déjà na mutali kolo ta kitana se o jwa ki idea ko chai na ndako ndenge nini alobi eloko ebeba eloko elala elemba mama boya peuple congolais boya likambo munene boyo Yesu o mibale ya poli tot bo chai pine yezo mériter moto ba tumba ni ya ma rebelle. Bon tapoter live s'il vous plaît. Toki côté ma finga awa papi kakola zo finga linda eloko ne pola e beba boyoka yango mona bemela ke basiti na mbetu. Merci. Osomona eloko ne koma. Yango na eloko elala. Bongo mona nene eloko ne koma ndenge. Yo mto mona ngo bebotela obana te imbécile mwana ntaba. Osomona eloko ne koma. Yango na eloko elala na mibale bele eloko beba eza sota ku ata mukete. Eloko ne beba eza to kitoko ata mukete. Nikola ko lala na mibale. Yonde ki zengi pena ya mwasi ki zengi ni na sa baby se logo na ele yonde zoba o eba ndelo o baby se yango papi kakol fo yebisa biso a baby se logo ndenge nini papi kakol yo mwana mbuwa oyo yo fo yebisa biso linda parce que yem taboteli yo bana peuple congolais fa yebisa biso logo ne beba ndenge nini tozo songisa bodio ya somo zo bwakama oyo papi kakol chef d'orchestre ya maison mère. Il y a maison mère, c'est maman pasteur azalaka, respect la maman pasteur. Chef d'orchestre zo finga moi sur bote les bana 5 et loko na ye beba. Atuni na bio yebi ndenge koma. Ayeba ndenge koma ndeni po yo mtokota na kati imbécile zoba. To bandela ba voice boto ya son to boaka. Ya bota pote live. Azo tinda ba déclaration bota pote live. To na concentrer na voice moi na mbu imbécile. Yo basi ngape na zawa. Open ngate papi kakoli makako yo niama. Boa. Comment mutako la boye bande ko peuple congolais moi so bote le na 5 alobi no be loko ndenge beba siko yo muto ndenge beba po muto tala ngo kota ngo yebisa biso beba na ndenge eloko yo tsaka na sepo beba bongo imbécile to bandela ba voice oh voice moi na zo kebisa mama soko yena ndako mbolo ba bomo mais ko traumatiser les enfants c'est quel genre de parents bozo mona bana bazo vivre na ba sinap na ba photo trafic nzoka ndem moto lu felo na kata ndako to yo moyi ananda ku bunda o to de ba wani za muke bu bunda gabana ba mesana ko nda oboma na bi soko ye vanda na tedi banda atana ba na izara pembeni atakuna anda atakuna ozetima muke comme ça soit là na bien signaler on parce que si tu viens ici olala na meshaki yamwana meshaka na kozongisa revanche olala na eti osomona ndelo one koma
Yangwana eloko la na mibale bele eloko beba eza so ta ku ata mukete eloko ne beba eza to kitoko ata mukete nikola ko la mibale yonde kizengi pena ya mwasi kizengi ni ana ta baby se logo na ele yonde zoba o ba ndelo o baby se yango mais baby se logo ngonde ni peuple congolais mususu malembe peuple congolais kakoli yoko yebisa biso linda baby se logo nini oyo so kanga na mwana mwasi ka baby se logo na yeba ndeko ako finga muninga na bino mwasi metis kayeni a baby se logo na ye eloko nini oyo cheki na nzoto linda po linda baby sa réunion nini bokenda ki asosoni bosala ki na linda po linda baby se logo nele msu mwana na sakifaki molimo ne po na yo bandeko na ngai peuple congolais est-ce que mobali ya boye ya buriki lokola papi kakol chef d'orchestre ya maison mère faut tanga na kombo ya orchestre modèle zo finga mwasi ya likangu te petit ya bale te kota lekate petit Chelsea te ba ai chela te ozo finga wana nefu mwanda ati aboti mwana liboso shilo ati afingi ozo finga wana mwasi wa memeli nefu mabotele bana 5 alobi eloko ya se ba mama se pola e beba donc e beba do ba ko réparer ngo lisusu te bandeko yango bozo mona papi kakol musala na ye azwaka ba petit Chelsea libanda aya kotisi na kati ya ndako donc atanga linda na prise moko boy akotisa linda complexe linda longola complexe wana buzoba wana linda longola complexe poko talo boza mabeka ka telinda linda moni complexe na papi kakola kotisa yo na yebite so na memaki mutu na nganga nana tala lunette linda complexe ya nini baza ba jaka ba mibali moko aya kotisi mwasi complexe na kati ya mutu mwasi atazo komita na kitatabwe azomona komi inutile donc ba ndokolo ba papi kakola kasi mibali ya mabete aza mabelo ko le longi na ndenge za mabende motema na eza mabe mais comment mutu aza na bana baboti bana mikolo bana babele ya ba jeune fille so ba jeune garçon comment papa ya bana ozabe chef y'orchestre ya munene bongo za na mama pasteur na kati ko finga mwasi vulgaire boy ko finga mwasi modèle boy buriki ya papi kakol peuple congolais boy yoki ba voice bino moko wana voix ya papi kakol zo finga linda siko bandeko to kende to zonga siko to ko kende na dossier wapi mobali ya boye linda nazo yoka kaka bino za bikende bizonga linda na moni na modèle o ya komoni na niveau o po ya dépasser ba limite o moni na niveau o kotala sute bana o bana te linda na niveau oyo mama kanga motema ngo so yo mto kendeka panganga nganga kufa atuka kedoko luko basala nzambe kiso efe pola so za côté na yo so za côté na ye boma eloko oyo linda okozalaka na valeur jamais pas miso ya mwana mobalo ya buriki oyo ndeko nanga okozalaka donc azomona yo papier na ye kutu ezali na valeur ke yo yango zomona comme na ba niveau ko kotelo ba Chelsea na kati ya mbeto po mobali oyo babeta za burika vana na bande de l'école te akoma na ba niveau wana te ya kokota mwasi ya ndumba na mbeto yo ya mwasi na ye oyo lala ata maximum ya respect ya bana oyo ya botele sekelinda na bana na linga bango te omoni diable wana ya papi kakol na bana ya bota alinga kabana na ye mo bande ko bota lenga live tout de suite déclaration s'il vous plaît alinga kata bana na ye moko te papi kakol donc même ses enfants baza aimer papi kakol te pour même na respect ya bana wana papi kakol ko sa makambo te ya ko finga mwasi bosi koneti mwasi nenga zawana mobali wa bota na ye bana azo finga na modèle boy bandeko boko ndane mwana mwasi te babenga ngo za torture moko di jamais vu et c'est réalité mais c'est vrai donc na place ya linda même nga na kozala vraiment na zo bolo osate na esprit na ngana osala nini loko na kosala na me mangambo ba na kende prison ngambo na ngasa nini pona ben jiri boye yongo boyo kaka mobali moko be mwasi ya chembeli ya bokonda na kate na ba jira boye ngai alani na butu na talise mafuta ya mbila nazo kalinga mafuta mbila ndio nazo sala Thomson kalinga me comme mafuta ya pelizet na sopeli yango ne longi ya makapo wana na bwake lié po finga ngai leki vraiment beta ngai me ko finga papi kakol nako beta ya nzoto nako finga oyo tushaka motema donc ozo sangisela ngo nyonso linda ozo bimisela ngo ye ya ko finga ezali ya ko beta ya makofi ezali donc il esclave na yo quoi donc bino ndenge bozana ba relation na ba kisasa na ba colonel na ba général donc esclave no oyebike bazwa na lupango ya famille bandeko na lobby bazo déclarer live bota potelenga live na kande je rigole pas que kizengi wana yazane nani amatia nga mutu a peuple congolais franchement tozana na forme déclaration de bota potaka live kuna déclaration zo kende zo zonga ya ko so mobali no la papi kakol vraiment ko sopole mafuta ya pelizet na butu admi tumba milinda oziki c'est parce que so kanisika eni wazo sala parce que azo boma linda azo bomé ya robeta azo bomé ya ku blessure
Eko ya boy moi si linda ndenge sana comment est complexe soka la mungi na tango ndenge na fata place ça na joie jouer ça te ako kalisa mafingo ba finga ki lundi soka comme mardi akaniso ba finga ki mercredi donc moi c'est mon comment ko penser à belisio ya mafinga eleki likolo ya buriki moko ya papi kakol linda yo to pesi ya kaso makako o nti papi kakol o makako o yo ko ko temisa moi c'est pe soka za bo kese ba maison mère to mwana moko Ophéline de père et de mère ayo ko luga musala ale ibino ko ko abiser na yebino nyoso kese mobimba bo abiser na bo silisi bon avant China libala o bala yelelo po yeba kike o nazo bala za linda mais o bulaki te balala ke de orchestre o bulaki te si ba fungula kindako visa se fungwa maki yo kopana ke mote bo tsote ozo ke pe limbelete ne ba msuba zo ke ndengeni ozo ke limbele bongo te poani le ya kangi kuna yeba bimana yo zo ke limbelete ndengeni bo tso comme c'est na lit de mariage comme c'est ndengeni ti bo comme na lit de mariage bo comme na ndengeni bon yeba kite za ki ndumba balala ke déjà na bo kese si ba ngoleke kaliso po yo ko rappela ka yango o moni nengo sana mutu be lala yo mutu be sala ka yo mais bote yo banu sana respect ba note buriki yo vagabond oyo shege buriki afana na bande l'école te ba pesa ye mayele na maboko ko beta drumi cerveau fona mayele wana ba pesa ka na maboko et ya était na cerveau comme ça ako ko réfléchir même mieux siko ye mayele nyoso eke na drumi buriki ya papa et sika bana bazali ko ba bote ko tra ba ndumba ba peta ba Chelsea na kati ya ndako olingo te ya batu nini il faut bo malinda ngo tena congélateur te tena congélateur liena makemba te imbécile ya papi kakoli zoba moko boy bon mona tata mobimba boy papi kakoli chef d'orchestre ndeko ne buriki mayele kende na maboko mayele nyose kende na maboko mayele bo moto bezate makako yonso mona makako liena bitabe soko pesi fufu ko liya teneti ba papi kakoli mutu na mutu za na legendre na ye mutu za na zamba na ne bisika o ya wuti kota na linda na tan normal linda wana zwa ki papi kakoli bimano linda wana kota ma linda wana papi kakolo kote msepe mwasi lelo ba danseuse nyonso ya maison mais na posala non ndeni le bana ba besoin ba orchestre ko bina mbongo noni ya kokata luketu 10h ti ya 10h ya 7h di matin la samba bo pesa raté so ba silisi dans répétition bo kote la ka confirme ka bino so bozande moko so ba silisi répétition o juste wana ndenge ya mbetu na suka bo suka na bazemi o suka na zemi na yali kote na kati ya ndako do jure ko la papier mouchoir na yo na zo finga ese ya base koma elemba bo ya mama botayo iyo imbécile papi kakolo soba le roi micro-ondes les colons moins de niam imbécile moi ce qui mixa bon maman abota papi kakol no choqué non maman ko ya bota kakol na mokili ya yebu de comment ndenge ni kandenge mo kana linda te ezaka ndenge mo kote bo ya linda ndeze ya mibali maman ndeze ya basite ya maman ndeze ndenge ya linda ezali to uteka na seka mo kana zo finge lemba ya maman na onde lemba ya maman ya bota makako lokola yo zoba ya mobali lokola yo et le longa tableau ba musulman papi kakol zo tu no yama omoni ka ndongo lobina linda omoni eloko no ndenge beba ya mama boto pe beba bongo yo yebi on tebisa mama na panza makolo tala eloko mama na set to tala soko ezana age ya bana soko za rouge ndi ya banyoresa kaso luka kinga iti mwana ya mbuwa ni ya ma vulgaire buriki ko sakana être meboy respect moi si wana zayote ya bana wana tala ni bali ya ba congolais tina kolinga mobala congolais na mokili zate ko voilà vous êtes fiers vous allez mobala congolais c'est full la honte hein, quand on va la congolais ba tunio ton mari c'est qui c'est congolais vagabond et congolais on a milliers musique et ça passe dans lobby papi kakona zongi mama botayo so to na famille on a basi combien so on a ba leki ya basi yebisa leki non comme ça ya mwasi pour na collabore na Noël yebisa leki non ma sœur na ile cadeau hein pendant ma colono na c'est natala ndenge koma pour na mona ya linde kweya yo pesa na l'exemple yebisa leki wa botayo so on ni pas leki no ko gêner hein kende ba maman wa botayo so kaza vivant yebisa maman na yo no ba maman les cowboys et les renards ça ka eloko mbo sala maman na ye kende ko meka mona pa maman so kaza vivant bi maman pendant no makolono na senatala parce que ya linde ya maman ya shilo ndenge na mona we beba est-ce que maman na yo botanga ndongo za mukolobe maman s'il te plaît nazo tala kaka e beba tala sama ko la maman na yo te imbécile zoba kizengi oh mobali ndenge ni azofinga mwasi seboye vraiment papa maman botiki mobali ya boye ngata linda sana faute olinda finga kia makaki respect mais ça dépasse les limites ça et ça dépasse les limites et ça dépasse les limites ti bana bakoma ke maman tikala na ona kwepuna parce que papa a lobi soko ye en tout cas auto monaka et tala kakol keno beta baleki no basite zo maman na soko baza viva famille na kota bona ndako kanga clé banda ko kubu no baleki no basite tala soko traumatisme ni no maman botayo beba ndeko no bakoma nango kakol naso tuna yo yama yo mayele nyose kenda na madrum buriki tonovili naso tuna yoti lindo yebeka za ndumba balale na orchestre nyoso soki ocheke na ndako pwana chibo koma na niveau libala pondo beteki limbelo ko ibo kokosa ko lekaki tendeni chibo koma na niveau libala boboti shilo boteli biso shilo shilo chilelo iye kune pola ye e koma ndenge koma odiango yini ye pokune beba e poli yango yini ye bongo mais papa
mobali pepe martika ndako yo za yama kende ko libala aboto bana 5 po yebi yesika kende esate lupanga famille pe bateka siko mbulu avandi pe orchestre na bino ba futi ingratitude abini ba danseuse nyoso abini asota beti ba linda siko na kanisa ba shito bande ko beta na kata podium linda mondele le kololoboko linda mondele le kololoboko en tout cas papa wera naza désolé naza trop déçu papa wera papa na yoki ba lobby yo bo lemba couple wana mais papa yo lemba couple wana yebi linda bien ko leka kakole papa oui papa yebi linda bien ko leka kakole ba benga bino mama te na mama pata mama mais bon libala wana soki ni sike mbele zo simba te no za ba parafo boma ezala bon fo ko kabola libala wana ko kabola mo za facile soki linda lelo avandi na libala oh baisse la volume monsieur soki lelo avandi na libala toxique bazo nyokole azo kendete mais mam pata mama ngeze be foti na bino na papa wera bobo yebi mwana wana ndebo zwa yaka na orchestre maga yaka na orchestre bo yebi famille papa sa kufa mama kufa lupango famille ayone mso suka bande kole na niveau lelo ya komi bongo orchestre ba mesakali na ye lelo sikoyo kakola zui abaliye comme tout ba na je ya kakol ke ya le bike ba la la comme ye kakola za na be preuve tout fina o kakol tout fina o nyama comment ko linga moi c'est déjà ko ba la na orchestre na dignité na moko comment tu peux accepter ça et bon comme na niveau ya 5 enfants imbécile yo faut la kaka buriki une bourrée quand il est dans les lettres, dans les gendres, elle ne sait pas choisir. Il ne sait pas choisir qu'est-ce que je prends ou qu'est-ce que je laisse. Connasse. Chez qui moko boye bazu batana kata orchestre. Bon c'est une question, papa Wera. Papa Wera. Ma confi est comme le mboula. Lundi ba beti gauche, mardi ba zongi droite, mercredi coup de tête, jeudi genou, vendredi ba kati soutien. Samedi hôpital. Papa ba rapport wana nyoso so bomoni leki. Mais moi na yaka orchestre pas la bibliothèque papa. Aïe que c'est pas la bino. Oza wana to bomali bala wana. Pour le soki mona na ko ya kufi. Bana wana baza wana. Linda. Baba ndeko mebo ko mema poto pona bana 5. Batuko batika bana ba nourrisser ba bébé. Papa wera. Lelo mona na Linda ko se retrouver ta mona etene lupango na ye. Linda Mondele chef d'orchestre. Linda Mondele. Linda. Moi si apemba zo na orchestre we ozo sepela mona zo kota na podium papa. Oko sepela Linda oko présenter camarade Gisèle Yamamoto ya Matia. Gisèle ye wana to yebe bota na mukoloti. To yebi na biso. To yebi. Gisèle pas bota na mukolo. Après ça ko suka na nani? Suka na kap na nani kombo ya mwana mbalo nani oyo. Mwana ya momo kombo nani? Cappuccino soki cappuccino. Gisèle yo na vali na cappuccino. Bo kabona kinde. Kakola kena oyo ya Gisèle vali na cappuccino. Po Gisèle pas bota na kato keste wana. Ana mwana na kato keste wana. Na lobby yo buruki ya kakol. Il fallait yo détester Linda déjà dès le début. Tu me mis en mariage. Les nos zo lobana yele no sama colonel Pola. Bon ya mama bota yo. Kakol ça va gérer, ça va gérer nga camarade no. Kakol, on ça va gérer nga. On a ko matisa na mama boto ko de lugela cimetière, ta matisa na miniature. To tuna mutu soka za vivre ba ku photo tune, mama na photo mama fona sama kolona yo, to ta elo neza nakati. Kakol zo saka nanga. On a ko matisa basi no ya moko bimala bona orchestre. Kakol, on est milliers yo, bourrique lokola yo. On a ko matisa basi moko na o bimala bona orchestre maison mère. On a ko matisa ba miniature. On saka nanga. Nga camarade na à quel droit que nous finissons maman bota na moi ça bote do ban o ngoko comme si Linda woni po yebe zana ndako to yo futa ndako ya munene na makapona imbécile po yo futa ndako bongo bana wa bote liyo mwana mwasa sana sika kuvanda tena minute oyo mwana mwasa kakoli bimana ndako na tikela Linda mwana ya mbua oyo kakoli zoba oyo babote bana kitoko ni longi na makilo zana ngo makila bololo ko Kongo bololo babote bana yo ko ba makapu na forêt bo sala bendeni so ni mwasa mwana kitoko bote mo mwana kitoko bo sala ngono ndeni na tout le monde question buriki. Papa wera il faut tuna kakol question wera le roi de la forêt faut pas kakol lelo mono lindo comme ko betaye ozo pesa nga reso ke bimana ba orchestre bongo yo lelo choko na mariage soki mapata za pare soki na za pare la yebite ba pare libalo baza ba nani ye masia ba pare libala oyo baza ba nani bo tuna ye question papa wera éducation c'est un orchestre chef d'orchestre na niveau ufinga moi si me ba sans auto na ye Maman pasteur, yoki bodi ngana ti wana kakol mwana ya bino orchestre chef d'orchestre zo finga moi so botani bala quel respect on les a ko manquer man pata po eloko zo finga man pata sana ngo eloko zo finga maman pasteur sana ngo quel manquement du respect oh moi no Linda benga maman pasteur maman mais zo finga c'est nzoto ya ba maman bourriki mwana ya mbua fungula saba ko la maman no zoto no kakol na zoto 6 fois je répète fungula saba ko la maman na tota la maman no na et comme na modèle nini et comme na catégorie nini âge nini maman na komi est-ce que atana cimetière no ko tuni na kata cimetière soka kufa maman les loko no na seku na maman comme ndenge nini et comme na ndenge ko mubange be na ndenge ki personne âgée po biso to yebe loko ne bouger raté to sala na maison de retraite et non jusqu'au lingi o zo lo bakela Linda wana ke et loko ne comme o tiena sama kolo po bino ba musicien kisi kakol ndoki kisi nganga tala nganga o kakol zo tuno question nino tena sama kolo Linda
po nzoto alinde koma bongo yeno ngozolo la poto yebi to sala ba maison de retraite biso ta bakoko bakoni to kenda ko sukula bakoko omone loko sa nzoto mama ezaka kabiro kona nzeta lidame ezaka na kitoko yo siko nino kota na sa nzoto alinda o yo mo za conscience lo bake o to na pe linda o yebi nini o sala na linda po linda yeba ndenge sa nzoto ya sa nzoto ne koma ka kona nzoto na na place oluka ya linda bongo mama bota ochona mukili tuna no mama bota out po uta na sema kola mama na meliso libero za na somo te mama kana ko tuna ko bole hena mama tu komi bona na posa na yeba pona ndako kuna nga mwasi na so compagnie te mama panza makolo na tala oya yo komi modèle nini kana ko tuna mama moyo keste so mama bota so monique mo tuna zate basa vivante kende pa leki no za ba leki te o ko tuna question na place oluka na linda bongo finga mwasi na modèle bongo kakol Buriki okakol ba misusu bazara so fane tana bande l'école tizana sagesse intelligence yo sagesse mo kenda na drum intelligence kenda na drum donc on fane no orchestre on fane 7h10 matin 7h10 matin ya ko binisa ba danseuse ya ko binisa ba passage nyonso so pesa ya mo kristo basali donc o rataka passage ya mutute so basali ko sali passage boko rataka te imbécile a rata cerveau d'éducation bana tande bo traumatiser le bana baza traumatiser yo ba photo ko saka bisote linda pas ma bête linda longo qui compresse bazo fingo sanzo te beba so yo yelo saki loko na papi kakol. C'est le moment où tu me parles. Soko sala ke loko. Mais soko sala ke loko na buriki wana te tata bana na zengi wana. Toi on a droit à kufinga e buriki comme kakol. Vaurien comme papi kakol. Il y a ma soi-disant. Soko yebe loko na mwana mbala na te. Linda, tu es belle. Complexe mon côté. Ma kaka ko to complexité. Mutu mobali loko na ta normal ko kakol. Mobali zo misa sula ma 18 bon la ta normal linda. Mita ma linda ki mundele ko ya. Oh, yozo mona linda matame zo boya kaka linda. Bozo mona linda loboko linda zo kaka kiti. Bozo kopate linda mutu ezo ya munene. Mona mwasa batazaka mutu muke. Mais linda mutu ezo gonfler. Ya mutu ezo gonfler de ba beta kaina kati. Tout ba beta kaina zeta bozbol. Linda libume comme munene ko ebembelele seli 25 jours na nzela nzoka ne mona mwasa batu stress. Nzoka za ba stress. Stress eleki mbanda benge na butu, mbanda benge na moyo. Ako kimile makamate stress. Alali lobi mbanda benge na 17h loboko vimbi. Alali lobi mbanda benge na 18h mutu e gonflé. Alali lobi vendredi to comme sito comme lundi to sanga dimanche, mbanda ba benga linda, nzota linda zo vimba makila linda comme stressé. De comment ko vimba mampata. Mama. Yo mona na so bote ya biso ba bible na to yaka na biso te ya mampata mama na ngai. Parce que ba lobi avona na poto mona muninga fotala noni ya bino. Mais linda zo ko la mona no mama pasteur. Mon pata le carotte à gabiso de Lobanzambe. Faut protéger les enfants, maman t'es à bien. Bon, maman, on à biso. Bon, t'as la situation linda na kakol bana na bino. Votre fille de mes ancêtres. Na yebite so ba moi français na ndenge na yebite bandeko. Votre fille de mes ancêtres wana. Maman na biso maman na ngai maman Sylvie maman pata maman pasteur. En français bo ba langue moko boy. Votre fille de mes ancêtres. Donc kakol na linda. Baza votre fille de mes ancêtres. Baza votre fille na bino. Bana bino bo polisi no orchestre wana surtout linda. Siko li kabuso na votre fille des ancêtres ya bino maman. Yo fu na bible maman ba chapitre zali. Ba chapitre te ya biso maman pasteur pour biso matalibanda ko to bongo na motema. Maman, votre fruit de vos autres les maisons, votre fruit de votre les ancêtres. Maman, ce que vous gérez, bah, monter n'engeni. C'est un niveau, linda ça qui n'est longue à battre, linda comme longue à banyama. Et là, vous regardez qu'à quoi ça qui toko. Linda comme une mission bah japonais, mais linda comme une mission bah yougoslave. Il y a bah japonais, moi aussi, à comment qu'à mission. Et longue m'a tout ce comprendre. Yango, linda yango mission, on ça qu'à fier, ou bien santé qu'à quand on est au cas ça linda ça na libala moko erezi. Ah linda bana zo kakole, bana zo makaku ya yama, oh ya buriki ya yama, oh bah pesa place no orchestre na biso, na kati ya maison mère, buriki le kakole fallait un basala ya tamboa, asa la mboa de chassis, akenda ko chasser ba ra, ceux qui ba soda ba ke guerre, musala na yango na parce que ça na force ya maboko, fata ah ngai Chantal nzambe kakoli linda, au moins l'esprit na biso ba Chantal boye. Tala elo so la solution ezui ko chauffer ma foot zigzi kakoli longi. Totala tsika kakoli la wuta pe ko senga elo zigzi longa zoki na jardin de Magen nzambe kanga lisa jardin de kakoli façon na jardin de mo wuta wana. Et le roi makako ba yiti ba kangisi siko ba tie produit ba sa bazong sa makila pa ko mamutu et le roi la momi. Maman pasteur, votre fille des insectes binomoko. Bon lembi bango ba bi wera lembi ko pesa conseil. Papa wera, là on lembi ko pesa conseil. Pas le bomi li bala banate. Parce que yo pesi kakol punition moko po kakol na sens que le no so ka kakol boy. Et ça pour la yo wera. Pour combien de musiciens dans la maison mère? Oh basila, basila mabiala, basa batebel to ko tanga ba kombote héros. Mais kakol azaka no keste wanati. Soki ba shibasi bazolinga ba danser bazolinga po azaka papi kakol yama po azana sima wera po keste zali papa. Po pesa y discipline. Azo sala mabe, abomi linde longi. A comme si linde longi ba mamu. Oh, si se passait un orchestre.
punition yo e pareza ana zo dresser na papa wera na mama Sylvie Mampata punition na bino ba pareza wapi ya moto azo na kati orchestre tu ko bien ngai bata nyongo bon tu ko bien ngai na sa concentré ana zo dresser le roi de la forêt Igwe na zo dresser na mama Sylvie Mampata soki na zo ba mabe bato ba komelanga so na zo ba mabe ponga na makara ba maman respecté na makaka ba maman o bana bazana ba rendre respect. Nous avons dressé parole oyo. Et pas maman Sylvie Mampata. Maman Sylvie. Maman. Punition. Où est l'enfant du roi de la forêt? Punition, on peut sa papier cacole. Na ma belle oiseau sans la linda. Et ça qui n'est pas. Vous pouvez suspension orchestre. Kuba sali langa kuba dia, bakudia linga. Kuba kudi lianga. Bon, comme c'est pas qu'il y a un orchestre te point. Pour ça, balongoli l'orchestre wana ya wera. Ma peka papier cacole et boukani. So il va longoli ka papier cacole. Pembe na wera, wera peut se punition longoli l'orchestre. Au bout de maman m'a maman Sylvie Mampata. Tout ça dans ma semble quand tu y es bico. Oh. Maman, punition au long de l'orchestre. Bon, on a une orchestre au coin. Il va tomber dans le dans suite. Au long la papier quand on est si casant la punition. Parce que torturer moi na wana. Ma peka wane aussi la ye. A ozon mbwa na kati ya chaîne. Bo tapo télévision live. Punition au presse moi na moi ça na ye. Moi na mobile wane za belé. Il y a ko dresser zon à moto. Pour bien vous êtes pas parents orchestre wana. Bon, vous allez tibana na bino. Mais na niveau c'est comme dans les réseaux sociaux. Linda bandi ko beta malelo na kati ya mwana mobali wana. A beta kele ko na kati ya concert ya Zénith zo saka na kati ya drum ndenga ko mosala Linda. Donc a comment ko s'amuser. Soki ya simbi drum tem ko na bazana orchestre te ba contrôler ça télé. Allez, ba kisi bango bazwa instrument na ende comme Linda. Soki mi kolo wana mi kusezo sala eka na libasi na yale et pesi mi chacha. Allez, nzoto nyonso nde. Répétition ya la samba. Soki basali répétition te, la samba mousso zananda ko ya Linda. Ko beta pena miso bana ko bana baso maman, alobi ko asala ka wesa bongo to ko sala mbalo de leki. Maman Sylvie Mampata. Nga zo condamner bino, attaque maman paradis ça m'engage que moi. Maman, to yo bimso maman mabe. Ah to za ba congolais to bosanaka. To ko bosana ba bien fait. Soki le Linda, kanangi kana chu maman, to ko bosana ko ya ko te ya biso to ka liloba to ka peto tapotele yo. Yango mona so maman Sylvie bazote ya biso bato bazara mingi te na kamwa makambo maman pasteur mobali na za star makasi papa na biso maman na biso maman zote ya mais bato bazara mingi te po bali ba mateya wana ekendaka pa nzambe te panzana kaka likolo pona kata ndako na bino mabezali mais mateya ko bimali banda bato bayoka te maman Sylvie Mampata mona soko zote ya visibilité za mingi te makoza mo c'est le roi de la forêt po masumu ezebe na kata ndako na bino bana na bino mosoko ko dike bango te. Hein? Nous faisons la carte yanda. Tu vois comment tu es le maman pasteur. Nous sommes les cambouis linda. Tu vois sur la Bible. Éternel me peine lumière ça risque à mon côté. Tu comprends pas ma cambote mais tu vois dans la carte ya monde. N'est monde des autres que des gens ont passé biso. Pe ma pe bon moi. Tu juger mon touté. Nzamba lobi ne juge pas mon ouais. Mais tu comment juger pas mes ouais nzambe parce que surtout nous sommes ba ouais nzambe bazo te ya. Mais na carte ndako mo bazaba masumu moko boy. Oh tu se prend na côté. En tout cas, tu vois la Bible la Bible. Pour masumu linda ça ko mona maman pata. Mais bon, tu as un niveau moins à commis. Attends, ma bille, sur les fautes, tu as un poli, sur les non, pas que sur les polis. Donc, il y a qui bourrique, il y a papi, qui zengi. Papi, kakole, quand on fout la maman, là, autant là, qui est derrière en bas de ta maman? Imbécile, mboa, kalamu, kalayo, puta, kalayo, mona, makangu, babote na makangu. 5 millions d'habitants, maman, sur la barre, ma mariage. Pour la robote, qu'elle a mon papi cacole. Pour être dans la éducation. Pourquoi on a l'éducation de base, éducation de classe, mais quand même, une manière de faire ça. Quand on a zéma papi cacole, tu sais, maman, papi cacole, pas à Randumba. Il y a aussi 5 à Linda, pour la sama colonel, dans le niveau qui est politesse, imbécile, moi, dans ma caco. Moi, dans ma caco. Ou à respecter la mbasité. Et voilà, on a dit, moi, on a le coucher dans Linda. Moi, on a eu. Pour le bien, on a eu, on a eu, zenga tata. Zoba. Okanga Linda na mwana, obombela biso, poto lapide yo saso batata, yebisa biso to yeba so kangi Linda na mwana na imbécile. Kizengi akakoli yama. Mayele kenda na badrum, mutu cerveau tono vide. Na vous déclarer la vite. Vous allez déclarer là, vous allez subir les conséquences. Ouais, ça conséquences ya mobile ya bourri kazo finga mwana mwasi, makasi na modèle. Au côté si Linda complexe na mutu. Bobande ko déclarer karabande on a kana WhatsApp na zonga bota poté. Au déclaration eleki. Vous tapotez live pour déclarer l'équipe. Voilà. Na vous déclarez live, hein? Pourquoi c'est que quand on a envoyé le ndenge? Nga kamanga dino. Nga kosa kamade batebile ngoko makako ba fiba garde. Les garçons bien polis mal indiqués le kola yo. Zoba mwana mobali yo kasi de loso ki linda on peut de boboyani. Moi c'est monsieur tozo. O changer d'éducation te imbécile. Et c'est l'éducation de base c'est ça yo te. O ko changer d'éducation te bourri qui va.
dans ce total, il y a 4 caisses, maison, mais ma bourrique va zébélé. Pour qu'on a la chef de caisse, il y a bourrique, le rôle qui zengi, yama oyo, qu'on a la qui zengi. N'a pas son bête, qui bon, bon, mais Tumba, c'est la qui camoun de l'eau, il y a un qui zengi imbécile. N'a pas dit qu'il faut déclarer l'équipe de robot tapoter live. Déclarer l'équipe de robot tapoter. Nous n'avons pas la vérité. Nous n'avons pas la vérité. Bon, on va voir ici, mon corps. C'est comme moi, c'est ni niango. Donc, il y a un traumatisme, beaucoup condamné. À mon essai, qu'on connaît ça. Tu peux tapoter les sur live, vous sécuriser live dans cadeau. Tu sais, il cadeau à sécurisation en live. Tu sais, il cadeau de somme, ça peut te le goûter, s'il vous plaît. Tu sais, il cadeau à sécurisation en live. Yo, moi, si mon sous net est linda, ananda pour moi, métis kaini, azo bimate. Bazo traumatisé, azo vanda kaka. Bazo nyo kolé, azo vanda kaka. Azo vanda parce que il n'est pas à sa vie posée. Complexe, c'est côté dans notre zone. Ah! Modèle va finir en gamme, c'est mobile, monsieur sur l'inganga. Et ça va complexe contre la banjote, on a mis sur bassin à cerveau. Parce qu'on cumulé ma cambouna moutou, donc on a kaka. Ah! Donc, aux gens qui tombent comme un muscle de son monde, surtout aux gens qui tombent à côté complexe, mon infinition. Il y a 4 maquilla, autre la kaka. Ah! Si on a bimé dans d'accord. Est-ce que ma colinganga, sans autre, on a payé le maka? Et beba, il me t'a côté en pola. Est-ce que mobile monsieur? Akolinga sans autre nanga yé déjà to botele bana zo fingi pola ale côté so complexe na vanda kaka o vandi mo mlo kanga mwasi o vandi na vanda kaka afinga ngaka na vanda parce que yé ka mutu nozo zala nai ata finga ozo obligé à accepter tous les bêtises na zo sala parce que comme il faible na carte cerveau o veni o va eza ki yu mati en fait eza psychologue en fait les mots se disparent eza na carte ya mutu donc a traumatiser mutu a o pomika ah Atena vanda kaka ata finginga mais comment mobile mobimba olala bandeko nyonso ya linda nalonga no net mais kakole na lobi boy so des anga bakisi na bino bozwaka so des anga bakisi na bino bozwaka bota potele biso live via déclarer so des anga bakisi na bozwaka bon bakisi on te kono olala mama bota ote pona nino na place ko chat trouble na famille ba tu kakole na kaba muta bimiso na mokiliye wana mais so que masumu nyonso ngana so da yenti so na so ba mabe po muta ta kakole na mokiliza mwasi mais là la maman boti yote kakole na place ko so chat trouble na famille ba tu ozana ba leki ya basi ozana ba cousine ozana ba cousin ba danser ba tonde na bokese mais kakole bana olala mama bota yote o ga lenga olala mama na onenge zalaka po ke lala bande kwa linda. Donc, ce qui est dit, c'est Linda, Tozara Kaka, c'est la net. Tozara Awa, Mokilesa, le Makana Bat. Attends, le bin Rolinga Moutou, oh, t'es dans Rosana Moutou, t'es toi qui bat Mokili. Osaka na Moutou. O confie ka na Moutou. Yo Kakoli, comme vous avez ma cape, vous n'avez pas manette, vous n'avez pas lunette à 3D, dans son cap, nous sommes ce que l'enga Kakol Ndengeza. Elle l'a Kakol Ndengeza, l'imbécile, vous n'avez pas lunette à 3D. N'a le biboué. Yamos Bozo Mona na Mokili, oyo. Kakol. N'a pas ce qu'il est. Olala ba camarade ya linda nyoso silisi na olala camarade ya koyo silisi monde to vivre na mokito zaka na besoin bato okobo ya bato nyoso mais on zaka na besoin moto confier les camps to za bato to za ba nyamate donc camarade nyoso ya na ndako ya kakol to condamner ba camarade ya linda te to condamner te bon so que ça soit bona ndenga mabe ba misi sepe kisi po kasi kakol za pamba kakol za na kisi na orchestre maison mère na maison mais orchestre ba kisi orchestre ba nganga to yebi ba misa ba condamner ndenga zala siko kisi na ba nganga ngo siko nganga ngo ba kinini oko kisaka na to za na moso ko la linda te ya faut beta ka ibo bo mais katena nzungu lamba na makemba lia tiena ba citron comme ça bomba provision na congélateur otumba ka iso lingo sali ya kamundele lingo sali ya ngulo otumba lingo sali ya ntaba otumba yobi saka ya er nyoso siko na place olala ba camarade ya linda nyoso o kabona linda na ba famille na yi so di cousine na ye ko be otasa bo mania so kati mwana tata mwa solali bongo ba cousine na yo sana ba cousine na famille ngena olala ba fumuna bomba sama kolo oyo ngandenge sala ba nganga ngaba saka bilote kisi makasi ndena famille te lala na mama bota wote eza be bilo nganga bilo baba musicien sana mo facile olala pe bembe bongo nganga ngo tuto olala mama na cimetière soka za vivre be soka kufa kakole lala mama na wote na place yo po ba bibala ba toxique bozala bongo éliminer ba tunyo so pembe na mwasi po yo nyoko la ye o torturer ye donc comment so ko vendre so meladiamba mo meladiamba oyo kakole so meladiamba olongoli ba mboma te wono kalisi mutu bwa la reine orchestre alo tubuni muna boma ya kaka po ava bala reine orchestre wana mukolo orchestre déjà mwana mboa tito kolongola tokobina mitakala faut te savoir la vérité imbécile kakoli ki sengi niama zoba ya mobalo ya chef d'orchestre ngana na monate na orchestre ya munene bozu kuluna moche yi azo cadre orchestre kuluna ya munene lokola kakol aza chef d'orchestre ya maison mais kuluna oya finga ba se nsoto ya basi oyo mama na biso mama pata mama pasteur oya boti biso azapa na se wana oyo kakol azo finga mwana na Linda my god ba rizoxé ba koli ba Gladys bakoli bakoyoka ba voice batala tata de wesh Gladys abali apesa ki missionnaire ayoka siko mutu moko za na orchestre ya tata nazo finga se ya ye moko pe mwasi papa wega benga na mbala na orchestre papa to linga su maison mère te so kakola za papa to sala campagne to linga su orchestre wana te so ki garçon wana za lo papa sa ba kisi
En tout cas, chef de l'orchestre, wana, bana bureau orchestre, wana modèle, chef de l'orchestre, fin de la moitié, bota na ebana, à l'occasion de l'orchestre profiter, à l'occasion de l'orchestre JBT, à l'occasion de les fruits des mes insectes. C'est votre fruit des mes insectes. Pour les moutons, mon salaire de bozo lingaye. Bon, on dit mal libala n'andengeni, bon, ma papa, papa wera, maman pata, libala wana, nana za pareil libala. Bon, dit mal papa n'andengeni. Mais biso di lobanzambe boye tokoyoka biso susute ya modèle o ndako ya maison mère zo zika linda a mort aliwa mbeli azela ka coin bon ndako mampata tika na kata gombe kasi donc na kata okese ya maison mère na ba bosso bino boye bana ke biso to sala linda kanyo to sungaye siko na okese bino boye bana o ba boye bosate mto bibisala linda ndako mbala moko ba sombele na bakiti pour bino ba tambongo a part mbongo ba okese bo simba bakisi muto azate bo bato boboka ka minene wana basala ka pona bino baba ba leader bakari sakatete ke mwana mwasi wa bundeki no kese linda mundela zaka chefuten bon no lobby bambo mo bakabela ka none ba leader bakolo bokeste bakabela ka batutena ti pass boy fani mo ya maison mère ya makasi ya munene zate ozo la linda ndako to so tunat et sika to mona ka bokeste ba congolais ba bokeste ba zoba ya ba buriki kasi na niveau to koma ya ngoti na niveau oyo to so mona orchestre ba ki bata bakisi orchestre zanga assurance orchestre zanga fonctionnaire y a pas d'assurance kasi neti boy donc ako ba pesa 6000 Babo qui na podium, bato bobo ka 25,000 na podium, soki we razo yemba. Siko ko elimina na keto orchestre. Mwana na bino chef d'orchestre colonel. Ya orchestre na bino soki bobo ka 20,000 na podium. Moi si ne mama ya bana maltraité. Ba pota partout. Babuki loboko, babuki lisu. Lisu ya mwana mwasi. Ngana kasa kuteza ba poche, ya kokola ba poche tendo le makofi de vimbi saka linda misu. Linda koma litama moko koto tout doit litama moko e bukani. Makofi eleki mikuwa ya ba coach ya bambanga eza déplacé. Likolo ya kakol. Modèle kakol beta ka dumu soka bandi concert 20h 8h du matin. Siko force na nyoso na makofi ya mwana bato. Na mbanga ya mwana bato. Siko ba chef orchestre na bozate. Nazo tunat. Maman pata to sandeni. Visa, wabena pa ma visa. Maison mère, vous avez pas ma visa. Passeport babi kakola kataki. Tamamba lobeze belé na ya lobby. Makabu ya ko lobeze belé na kena dossier pendant une semaine. Na sala makamoro ba danseuse ba ko mata. Bobo senga côté na mati ba danseuse. Na ko mata. Ndenge zao na keso suba na keso ba matière. Ba danseuse ba ko mata. To so la so ko peuple congolais. Ba danseuse boza na maison metala papa we to ko bo orchestre wana. Et comment que Bocheli baye out on soma billet. Lutte contre les violences des femmes. To ko mati célébrer to ko marcher. Lutte contre violence les femmes. Ozali chef d'orchestre bazo détruire moi na moi na carte orchestre. Ba ko beta makofi, ba komisi moi na moi sur la partie ya kwanga. Ba finaka ye, ba sala ka orchestre eza munene za koni na carte ya République démocratique du Congo. Ba rivoyer pe ba yeli mwandam. En tout cas to ko sala ba grève ko comme le souswa o yo cheli baye total orchestre le chef d'orchestre zaka papi kakol to ko soma ba billet. En tout cas to ko sala réunion ba maman. Ba maman na yebite so na so ba mabe pour ceux qui papi kakol ba pese suspension te. Et comme la biso passe. Pour banda kala lelo ti makambo bi malinda arraché boy. Arraché. C'est que rapport babi wera lemba. Papa wera yo lemba. Bon on peut se que suspension te banda kala po ani. Kuba salila nga kuba dilanga. Suspension pozo yo kate attaque ngai Werenson, le roi de la forêt. Le roi de la forêt. Papa, ambassadeur de la paix. Mais la kata ndako no pesate papa. Ambassadeur de la paix. Kuluna na kata orchestre. Ma orchestre c'est ambassadeur de la paix. Lina makofi butu mo vendredi za likofi na kata loboko jeudi likofi na kata mukongo samedi likofi na kata lisu donc azana le épisode ya makofi ya les 7 jours de la semaine yé pas na makofi ya 7 jours de la semaine bongo siko Werenson papa na biso ambassadeur de la paix paix ngo siko na kata ndako no pesate grand kuluna grand bandi et longolo la boa et longolo la kicha ku c'est comme beba ba voisin ba bimisi libande no limbula 4 jours ndenge koma siko bozui mutu ya bongo tina kati orchestre siko bengo orchestre des ambassadeurs de la paix bongo pe na kati ndako mama pata mobali no comme ambassadeur de la paix mais pesa na kati maison mère kuluna loko mtali boso chef d'orchestre bo bengane na kati orchestre vous le dégagez na kati orchestre bo ba danser ba komata to matisa ba danseuse to ko ba pota nyoso o chef abota kina danseuse to cheyo to tangina kombo mwana ya mutentela saka mwana ya chef to ko sala mbula ya ba danseuse ba ko mata kotana boyebi eza vraiment lini nanga kotana eza lini nanga ba danseuse qui va monter to ko matisa ba danseuse kadogo kenda wapi kadogo papi kakolo olimusa kadogo kakole kadogo limwa bakisi ya maison mais bolimusa kadogo to luka kadogo sika zali bo traumatiser kadogo bo bokele malade bo bokele kisi bo zwa danseuse mususu tala makambo zali mama linda makambo za danseuse bo bomaka misu bo za danseuse mususu bo bomaka misu na katika orchestre makambo zali tala ba danseuse ba ko mata wa papi kakolo ko maison mère sur le maison mère te lutte contre les violences de la femme lutte contre les violences de la femme
Papi Kakol l'orchestre, tu vas te dégager. Ou bien on passe en suspension. Aux en a deux euros de dommager Linda. Au baby si longi, dans ma coffee, de faut pas réparer longuana. Au monde peut le leur aux mobile moussous, papa, au monde. L'obé c'est la caba qui s'est mis au salac. Hein, papa, ouais, tous en a besoin, ils sont ambassadeurs de la paix. Mais na quatre orchestre no pesate. Na quatre orchestre koulou na zay mouné, l'ambassadeur de la paix, tous en a besoin de quatre ya paix. Même pas, tous en a besoin de quatre ya paix, quatre ya via Linda. Et on va nous Linda, ma bête Linda, c'est Linda Wavanda. Mais ambassadeur de la paix. Na kacho orchestre neza wera za ambassadeur de la paix Linda zange sika kuvanda bako batu na bino ba fine bino ba ko ba 10 millions ba podium basa ya on sura moi ça studio ba futra $100 pour molimo na yi ibina mawa orchestre na bino oya sala bo me meta poto na passe yo zomona bana ba koli na ko ya lobby na kei siko ko la musamilimo ba danseuse eza la chef orchestre la danseuse to cha danseuse wana to na poto te me to na pota awe za poto te me pota to ko ziki sabino mitema ya ba poto ko foma mabino onga mwasi ya chef d'orchestre mona vanda kina ndako ya omona mbanda no ya danseuse oko vivre tu vas vivre ton banda yo pe za ki grande bazola mbanda ba bota na mbanda awa soki to ke pique ni mabeko kota Linda mabeko kota yo pe soko yebi ni kambu yo ko samba ero ba danseuse ba toboka misu ko samba ero awa ezali to za na mbula bodio seria bodio mbula bodio awa na lobi 6 mois muto za na kimiate na loba ki pe senga ki panzambe pe on na senga ki panzambe to za la kaka bwe matière keye zongi audio e bois kame keye zongi bi tumba na internet muto ko za na kimiate na lobi boy to za na matière une semaine ngana kati na kele la musa ba danseuse o danseuse na bota na chef ko mata o danseuse bota soko o ko mata te o pesi matière o nga danseuse chef kende ki na kaka bwe kon ma confia me mangambo to ko matisa awa zakaka awa danseuse longa n'importe quel orchestre yaya je suis mieux placé pour les danseuses comme vous savez ça va me ça va bon côté trahison tina suka vous savez bon misala bolongole bon ba caleçon bolali lali bango elle vous pèse bango soso ba musicien na bino ba comme ba détruire ba vie na bango bino mo ba chef vous détruire ba vie na bana ba tozo bango ba chance bon comme ka détriment sur détriment awa boko lekate awa jugement ba danseuse sali awa on est lutte contre les femmes on va lutter contre les danseuses misala sans salaire mais ça la bourrique à la con mais ça la mais vous savez ça ma casse bah quoi c'est tout bah ça le ma problème matrice lolo mata beta shit ça les cartement ya cartement et loko ya mbongo te sauter comme on a ma cape comme on a ma cape na podium moi na bata sauter ke ba lingi sur le beta check cartement kia lolo ba prendre le robot na bandaka ma balle lolo ba msuba balle ba ça prendre le robot lolo pour écarter mes leki écarter mes keye zongia à sauter en matière bambani hein lolo ba danseuse ba kufa bino ba chef de caisse ba ko kunda bango te kakol mo sanga nani camarade no kakol na yebisio na yebisio na buto lelo soko na ba cousin bio na ba leki ya basi po lobi na ya lobi soki na yebo za mabe lobi ozala ba miniature kababe tala kakol na saka ba otema bana linda na miniature na kanda so na bana linda ko sorte parce que zo modèle zo finga na linda fona ta bana oyo bota la basi mususu bo pesa nga bano ba danseuse o ba bota ya ba kakol wana bo pesa nga basi wa et puis mo lukuna nga ba ndeko ya kakol propre ba cousin ya kakol tu vas subir les conséquences yo makako yo mpesini mwana mbu aka bote lolo ka tapi ba boke ba musulman yo mobile la poussière toi tu vas subir les conséquences yo faut mi mona na kati ya miniature bandeko na yo bazo mi mona mama bota yo tsoka za viva to chaye biso ba to la musaka bibembe to baka yo wana ba cousin na yo ba kota wana ba danseuse nyonso oyo leki to matisa bango bio kaseka yo ba danseuse bana bazana na kanda na otimiru makako kakole longi mabelo kwa drum ne mo ka beta ka mpesili nyama elo lokali kolo yindi butu bino ba mibali mususu lo ba comme mona ba favori mandefu ba kacho mo mandefu mo kuvana na mwasi ya pembe ndako la linda maka wala to ba bongiso même makako to so salimi no maison mais to so so kakole no yaka to so ki salo bako to so so ka no yaka imbécile nyama buto le lo kakole mission na peso que no fona sama ko la maman so ka za vivant que no ba mama to sale le côté na besoin bakaka na mona ka sika na wutaki est-ce que za modèle oyo ngana mona ka pa mwasi na ndako so ki maman no za vivante za tant que cimetière na butute o ko bona denga deuxième monde pour mo bandoki que no ko cousine na omo ko bu ube tata mwasi be ba maleka fona sama ko na ye na place ba sama ko la linde beba fona no ya mama na yo totala modèle ya mama no modèle komi na age ya mama na yo bien lugika fimo kazana age mona mama ya bana no linda o que no sala sama ko na za ndeko na imbécile mwana mbwa ngana kenda musaba danseuse na kiko benga ba danseuse machele zoya lobby to za bozana ko lobalanga fona kati live ile ko lobalanga za na ile kimbo ya kakol bozana ko lobalanga so bozana ko lobalanga maselinga des personnes est-ce que vous avez quelque chose à me reprocher pour les autres? Il y a quelque chose à me reprocher? Naza analyse dans celle la kakol te abwa na mbu aburiki aux analyses en salaté au comme si moi si une sorte bibon au comme si moi si au continue linda complexe linda moi me belle ko ba kakol te ma be kaze le mabe alanga ko so complexe ya motema ne le mabe pas yebe kaza vilain type est-ce que so comprend linda c'est une vraie vilain type
On se comprend. Linda on ça ma bene on sala na bokeste to solo na me tala la zo kata linda benganga o yobe matière ze makasi matière bisimba simba na bokeste mais o ya minute o kakol dem tana problème nanga kakol dem kakol ngala ça contre les légitimes de la femme sur le tata de wesh o ça na problème nanga message na pesio kakol yo bien message na personne répétant que faut ça na ko mama na o yeba ndenge zakona na kati ko linda polo bana linda ke makolo na ye beba imbécile beba na yoti e beba na nini sa makolo na ye ni na mbosa na linda posa makolo beba yebi sa biso beba na nini mwana ya mbua oyo auta nduma kokochi to zalo be pendant une semaine na zalo kakabwe maison mais nakela msa tous les danseuses naba oboleka naba obolekisa naba oboboma naba oba chef balala naba oba botana bana nion soir boko comprendre na kwa ko matisa bino bana mso ba danseuse ba botana ba chef wa boko comprendre que ba jezate a y a pas de jemo sakana bato ya kakolo une chef d'orchestre na o la yo chef d'orchestre soko longo na orchestre wana ti so ba bengana na kato orchestre ndo ba misi ba sakana bato ndo ba misi ba sakana bato bino bidoka pa pambo bwa poto basi ba sale do la sono ndo pesa ndo pantalon ba kisa ba la choma basket ba pimiso mo loko na misu ya bato na ndo mo na kato orchestre to ba misi mo pa pambo ba ka salite bo ndo boyaka ba minu pro la bino de ba sala ba test ndo boyaka bino ba buriki mo bolelo ba ina mo poto zuma malili ba ina mo poto zuma malile ba mo sakana ba basi lo bitendi kwa ba mo na dogi être humain moi ça c'est le côté imbécile ya kakolo zoba mwana makango yo mwana ra puta kalayo liboma katakata zoba oke finga linda mwana ndenge nini yo na ndenge nini yango chukoto no ngono linda mama pasteur mama mpata mais ako ko finga mama mo sen wala ko finga sen toto ba mama suko mwana za mwana mama pasteur allez capable na émission la pesi mama na mama pasteur mbote les gens de Tomoki les rois de la forêt mo konda banyama baziki na kati ya zamba moto peli na zamba quoi forêt koti moto il y a les feux dans les forêts mais pompiers au bon moto azatin pour bon la biso moto te kakol tu vas démissionner kakol face à punition moi makambo le lot comme boy papa ouais on peut se que punition bien te ce qu'on y a makambo arrêter nga arrêter faut kata ka drum na wana au quartier pour ça na respect pas ya linda te au quartier alanga comme na respect on ni moto ta koza la bandi moto ta koza ndenge ni so quartier ke sip kuba sila basali langa babudila nga papa to zonga normal on mona moutazoni normal a bon attendeur lobi toza laquelle go danseuse ngaza lokolo balanga kati live bo sala lokolo balanga lo na usana ni publicité na le makako akakol elongi tete longi mabelo kwa rido ba jité imbécile lo kwa pineki malumalu niyama vilain type ko so mbali kitoko kakolo ki wera kaka sala ko beta no kesa banini kipoto niyama muyibi ko senga pe basia odile manzaka tamo dele ba moni ba fingi linda odile manzaka message za yo ndekolanga mwasi CPI c'est pas là sur la lunette. On a mis la lunette, mais je vais ça passe. C'est pas là. On dit le manzaka bila linga mingi. C'est là sur la lunette. On dit le manzaka. Bandu takuto yo zara no to mona yo ebele. Mi yebela déjà. Tala kakol nenga zo finga muta boti le bana 5. Bon on dit le manzaka to mona mo banduta e mo pe mo déplacer ka so to bika to ba yaki. On dit le manzaka. Mi yebela lo la pa kakol na tongo mi yebela. On mona ya fingi linda. On dit le manzaka. Yo boza kamosa kakol omoni modela fingeli linda mi yebela ka o dile manzaka makoli yana linda sani moko yo kutu oza mutaminele nzoto la mtu mona na mtu mwanduto dile manzaka mona mayela sala nini ayoka omoni denga zo fingela mosa botine bana odile manzaka bomali bayo lelo oza ni bala kovanda te eza ni bala kofanka te eza foli bala boza na bambande bena kati ya libala ona ba somboli na kakoli nini donc existence na ya drum yo pesa la kuna yo linga ke yeleo ya paradia basta chef d'état major kinga na suka leader babi waso engalisa passeport rouge et bijou mo bondo ske babi fali rien du tout red moi na mkena kata mikolo tinda masasi toujours fidèle au poste nani babu babi lo keto cheleta or blanc nani mabaya te olympique ezala de bongo na lobi boye rando piétele en tout cas pas na paradis maman vraiment sali ça trop busy na kati live moi ne loko lobana moi 2 personnes on a moi message sali on a luka ne ba danseuse ba ex danseuse na ke luka na ko panza lobi na zo bena ba bombe kabika ko ato me batala biso milama ya ba glacier motema no ndenge zaona tana motema no wasima mokomboso motema ndenge za na moni bana mamba ba mata mutu ate seke muto mata zate une minute encore bozana muto mata awa il y a quelqu'un derrière là-bas chef d'état-major qui ngasa na suka leader mutazali double H bibelo kito mutazali bebe se dumi e papa de dumbisi na lobi boy mutazali bezate
Irène Mena, babi il passe à Gaël Mena, tozali, c'est ici chocolat. Bazali Moutazabe Azate, poto kata live. Merci, bonne soirée à vous tous. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieni susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 50 oyo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te